TV, la chaîne qui nous informe. Yamba corps yande konabino mira esa bon habité pas pour na ba organisation bo sali ndenge nini organisation est normal parce que biso tout oza na ba groupe ya WhatsApp oyo to mesana kozala nango un programme est normal ya Johnny balobi déjà baleki mbanjango yango moni ba misusu ba yaki déjà avant awa papa nde na yepe na kuti batunde ba ke ba artiste ba été oh nyonso tozo ya moko toza kaka ba artiste mama linga ye to moni ba tebele ba ye belé ba répertoire ba tebele toza awa ba misusu baza epa ya major papa nde na yoka ki na groupe nde balobaki ke à partir de 17h tokende epa ya major zolozolo tokende biso so kozela à partir de 18h tant encore ezokota po et pas major na cinquantenaire eza musika te yango mon programme ezaki ke tokende cinquantenaire bon et tokende pas major bon biso zo tangu yango ezokoma ka na bosobolo to sasko cortège mais papa ya ba vie ya ba embouteillage na biso yango moni ba misusu ba ye awa toye kozela ngam ta bengi ngai répertoire lobité karini tokita awa tozelonka a parce que tisiko nanu ete bat bazolo ba ke ba artiste ba négliger ebembe ya Mira ça va négliger parce que tout bébé to tete ba causation ba mbongo ba dini tout ezaka na organisation ya maman na biso azaki na braza comme na Mélodie tozala ke belé pourquoi toza na kati ya RDC yango eza na ngamba braza to yebiso nyonso na beat to ekozela ndenge tozo mona bandeko na biso ya Angola bazo sala pona maman na biso Mira esa c'est ça mais ba teke toza mi balé mi ça tout non eza que mutakufi musika yango mon tozo ya moko batebele pe bana ba service ya musala soit ke musala te mbongo pe mke to bimisa ke kozala te yango moni tozo ya moko atati iner bembe ekuta biso a atati lobby soki babiki o comité to kozaka a mais batika nde ba artiste ba négliger te banane bandeli ba négliger te bongo na suka lelo nde ba négliger to tika koloba biloko wana mambo biso moto lobaka yango ebebisaka pe réputation na biso tant tozo pe tozo comme na ba titre au monde pe ke ba tu ba comme sango ba tu ba comme sango ba comme koloba ke moni ba yete ba poni ba non nga na joana etaza mama na nga za sœur na nga za yaya na nga mais na linga ye moi na maman Antoinette moi ça Lolendo aza moi si oyo aza makasi mutu na mtazana Lolendo na njoto nema azaki bien na basea na biso nyonso to mona kinde ba jouer na bango yango moni lelo bazo ya honorer bangola kuna aza angolais te aza congolaise mais pourquoi bazo honorer kuna parce que avandi kuna aumeli kuna avandi asali makamyo so kuna yango moni pe bazo honorer ba oya ne bembene awa tozele bembe ya batia na morgue bongo lobi nde na tongo tokoyeba soki ekozala kitoko te to ekozala kitoko to tika koloba makambo nanu likambo esalami te nengo yeba communication na bino ezaki ndenge entre na ba artiste oyo ya Luanda bon neti ngai na ndo mona kana ba groupe na ba WhatsApp parce que nazata numéro mutu moko na ke na groupe nde ba ya Johnny bande ko sala ba communiquer bazo biso ke bembe sali bo ezongisi bo ekebo tout oh nyonso bando sala organisation kuna biso tozaki vraiment nango sur place sur WhatsApp bazo boakela biso toza awa balobi bo monta bo to sali bo tozongisi bo identité bo ezo senga bo po ba récupérer ya tout tozaki nango parce que tozana ba groupe même ya ba mariage même ya matanga même ya fête ya mutu moko boy kaka tout au sein lango ba WhatsApp poto ebaka évolution ya likamdenge zole ka soki oza na WhatsApp ya ba comédien te c'est koza comédien c'est ça sikoyo okoro e awa oza mieux placé à royebisa bato tu ba na biso na biso esenga combien de $1000 combien de dollars plutôt wana ndenga na yokaki ezaki ba 7000 mais na ebité soki lekaki mais par rapport ndenga na yokaki kaka eza ba 7000 comment on est surtout kokaki soki bembe mbongo ekoki te koya te po eza mboka mopaya te tie ya il faut ba futa ba droit ba sala boye ba carte na ye ba makamion surtout nde ba osengaki ebembe eya na mboka na ye mais ba konzi pe ya mboka ba tie bino pe moi
moi loboko wana ezanga te bato bakotaka babetaka baporte babetaki bete baporte mais wana eza vraiment yanga te parce que vous avez mis personne parce que tu as na ngambu ya mama par respect mama Denise pe la fondation na mo eloko ya bango bazanga te bazo soutenir ka biso mo likambo so eza mama Olive Tchaka Linjaka mama Denise même ma pe Tchaka même na ba mariage même na likambo ki olelela yo sali mo vidéo bona boy ba soutenir biso bongo so mutu akufi soki pe akufaki awa bonga bo bando mona ke mutu ke koti ya biloko mama Olive tindi biloko mama Denise asali bo meloko la za na mboka mpaya yango bo mona ekie bon pe aumeli asali ngala bandi théâtre mama na ngami esa azana ngola ngala sali 8 ans yango na théâtre mais na mona été na mona eka na ba CD na film moko kaka o na joie que pa ya major zolozolo o lobby ya moto nde na mona ka eboye mais après wana na mona ki yangola mais na 8 ans ngala sali na mona eka une fois apa na ba télé nde to na mona na ba CD mais aza muto aumele kuna ta ba ozonga ne ba yambe bien c'est kazaki bien c'est ça. Voilà, dernière question tout le monde a soki artiste comédien kufi makambo bimaka au groupe WhatsApp ou ba sali boye o pesi $1 o audio atindi mais tout le monde o vraiment eleki na ndenge ya sui te bana makamane leka ba katake moraji wana ezate ke bakoma mutu boya sali boye polémique bote basengi $10 so za na mbongo no likolo pesi so ndeti ngabo na $2000 na bi bon 2000 na nga yango pona sœur na nga frère na nga na choza bo yango c'est ça wala makamana eza esute bomoni ndenge le te bolingo omoni te tozana bolingo neti nga vraiment na famille na nga na sala ka 3 ans na moni ba omba moko mais yo to kuta na chaque jour na ba fête na ba nini tozana bolingo poso na beli siko na bengi ya buya ta na tournage otika na bengi kaka mama de la paix Kevin Sinai donc bato wana so na bengi bango ba ya bolingo ezali bolingo ezali place basani kuto eza na eloka basani ezo ningana bongo pona ni biso bato te oui toko so na ngana obo mais ezate ke to lingana te to lingana ka eza na ngwe eloka mabe te ke obalingana te mona papa moko na mama moko ba obunda bakangami binemi 2 à 3 ans pourquoi pas biso mbaeka ba étranger mo boto kutani ah ça arrive to lo baka te ke to lingana te bona bo te eza la te. Merci Star. Merci chérie.
olandaka sego olandaka biso boye tiki akembangu akende mbangu ote image te botelemisu ozonga pelope tolongwa akembangu
mona ndeni.
ndenge babengaka bapartenaire oyo bazalaka na biso ndambo oyo topesi tokotize wana ekopermettre tosala matanga. Donc raison moko te eza te mutu moko te akoya koloba na biso wana bozela mutu moko aza soki wapi kuna akoya kopesa bino te oyo ezali ekokunda normalement ndeko na biso ezali eza mingi te eza moke te mais tokosala nyonso ekoki epuis tokokunda ye na dignité. Et lokola pe matanga eumeli ndenge na lobi pendant tout ce temps tosalaka soute yo oyebi ndenge tosalaka ba réunion tout ça totika ba makambo ebele et puis pe tokofandisa ba parents kaka te libanda tout ça. Maintenant que tosali nyonso corps eyewa dans 3, 4, 5 jours peut-être ekoleka te po bato nyonso bayebisa sango ya mawa bazozela kaka jour ya enterrement. Donc je crois que si soki na famille baboude te mais puisque balobaki ke biso topesaka bango proposition ce que nous pensons biso je crois que le week-end samedi ou dimanche tokokunda ndeko na biso tomoni lokola momesa mboka na biso kongo soki bacomédien bakofi okotaka studio boyebaka meti sikoyo lokola boyebi mpenze mokoko te na koti ya non koyemba te non mais ça ne coûte rien du tout faut kende ba studio wana ça ne coûte rien du tout mais de plus en plus pe tozomona que net matanga tozako se soucier mingi na essentiel kosala nzembo eza accessoire net siko nzembo eza nango te ekosala nango rien mais ce n'est pas dit que ekozala te mais ezala te ekochanger eloko moko te na matanga na biso nde organisation est-ce que libulu ezali est-ce que corbillard ezali bozomona corbillard towuti nango awa biso bato tozwi yango kokende nango lufu aller retour et d'ailleurs tozo remercier bato nyonso même société oyo ya musala o ndenge a facilité biso ba makambo Dubai Express et biso na ba makambo ebele. Donc l'essentiel pour nous c'est que tout ça là matanga moko ya organisé ya calme ya ba discipliné artiste comédien comme toujours to kolaki ça que c'est vrai que moko ya mutu likolo ba to désordre bazanga kate mais biso dans l'essentiel dans grand nombre na biso to ça ba tout vanda et puis tout ça responsable. C'est pourquoi pour mona ke ba matanga na biso ba kansa que mbongo ebele yango na bato ya mitema mabe tamba komona organisation ale bakomi président Masumu vraiment ndeko na biso kuna basali pe ba makambo na braza tozali. Donc nous sommes une très grande association tokozwa ngo net ba aventure te olamuke no non bato nyonso balingi koyeba comment ba dirigeaka bato baya ba jeune. C'est pourquoi ozomona tozana ba oxygène tozo encadrer ba CG wana ba belcanto ba dans tout bango nde bakoya kokitana na biso pour que lisanga oyo eumeli depuis 2001
Bon, mon analyse, c'est mon côté, il y a des artistes qui ont la boue. Mais toujours qu'il y a un malin. Papa Massoum, oui. Tout le monde va comédien va répondre belé bongo famille na bango moni bango awa ebele. Organisation ezalaka que 1 2 3 4. Non non, oyebi organisation na biso quelque part yeba na raison. Yo kana répondre bango d'abord. Yo, est-ce que vous allez à Moya? Depuis 15 heures. Voyez que Mingi peut passer à Zongi. De toutes les façons, écoutez, écoutez. Question, vous avez tout na oyo. Biso et pas na biso exacté. Ça va côté question ya Kisongi Songi. Moi, je voulais que vous tout na. Est-ce que vous avez bien organisé? Yo yaka jour matanga au commune. Yaka na barine. Est-ce que voyez na quand yaka même barine yote. Voilà. Biso nous sommes bien organisés. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas poser des questions bêtes. Ok, on part. Ce sont des comédiens. Nous sommes des comédiens. Oui, papa. C'était pas moi, c'était pas moi. Mais pour la bino bokansi, bino pour la bino toko kunda yo apika na microphone to. Pour la relaxa bino nous sommes organisés biso. Bon fan na bino tranquille. Merci beaucoup, merci beaucoup. Posez ma question. Allez, bolongo la micro na bino. Bolongo la micro na bino. Bolongo la micro. Mira zoko c'est la gaga wana microphone. Amna tunité président. Amna tunité président. Attends, on a une question. Président. Il a eu président, on a une question. Sur place. Et pas est-ce qu'il y a Chantal Yanzambé TV, la chaîne qui nous informe.